Amis internautes, bonsoir. Les vraies informations avec Raphaël Ngomatsassa. Aujourd'hui, on va essayer de parler politique. On mélangera un peu la langue lingala et le français comme toujours parce que quand on fait les affaires, quand on fait les choses à la congolaise, on parle français et on parle lingala. Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, votre présentateur Raphaël Ngomatsassa. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce qui se passe dans la politique congolaise. Affaire Némois Ntsemi, serait-ce la fin de M. Némois Ntsemi ou pas? Non. Affaire Kameri, avec présentation de affaires comme si c'était le commencement de l'état de droit. Pendant ce temps, son neveu Massaro est en fuite et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il. UDPS se dramatise la situation en parlant de Fils Moukoko qui a eu la chance ou la malchance de parler avec le neveu Massaro. Et les adeptes de Boundou Diamaya, là, bien sûr, ont été massacrés par la police en utilisant des balles. Et voilà que ça pose de problème avec les associations de droits de l'homme qui disent que, et voilà, c'était pas bon pour la police d'attaquer des gens, des inoffensifs. Vraiment. Chers amis, d'aucuns parmi vous ne peut oublier que ce qui se passe, il y a aussi Zakari Bababa, c'est qui devient la grande gueule du gouvernement, qui, pas du gouvernement, mais il fait la grande gueule pour le compte de Fachi, bien sûr, ça c'est sûr, hein, parce qu'il parle, il vante Fachi, il est vraiment derrière Fachi, il va appuyer Fachi, mais que se passe-t-il derrière tout cela? Donc, on va essayer de tourner autour de cela. Aujourd'hui, Raphaël Ngoma va essayer de parler de tous ces problèmes qui prévaut actuellement. Le scandale passe par Tambwe Mwamba. Ah, on l'appelle maintenant ATM. Ici, en anglais, on dit ATM. ATM veut dire Alexis Tambwe Mwamba. Eh bien, voilà, nous, en anglais, on dit ATM. Et là-bas, Madame Bijou l'a appelé ATM. ATM, c'est-à-dire Alexis Tambwe Mwamba. Quelle coïncidence, monsieur Tambwe Mwamba. Je préfère encore commencer avec cette histoire de Tambwe Mwamba, qui disait que Madame Bijou est venue vers lui pour lui demander de l'aide pour devenir questeur, pour venir demander des voix, tout ça. Mais ça se passe toujours comme ça, monsieur Tambwe Mwamba. Mais que s'est-il passé exactement? Est-ce que Madame Bijou avait-il des intentions de rire? Non. Une femme mariée ne peut pas appeler quelqu'un chez lui à la maison alors que son mari est dans la même maison et les enfants vivent dans la même maison. Donc, nous ne pensons pas que Madame Bijou, la sénatrice questeur, avait des intentions, des mauvaises intentions derrière la tête pour pouvoir inviter Papa Tambwe Mwamba chez elle plutôt à la maison, pour pouvoir parler et discuter, parce que ça se passe comme ça en politique. En politique, quand vous faites des élections, pour passer à un certain poste, on doit avoir les gens influents, les personnes influentes pour pouvoir essayer d'obtenir des voix. Et c'est normal. Voilà. Donc, affaire ATM, vous avez compris, c'est un problème qui vraiment sévit dans la politique congolaise. Les amis de Manchester ne sont pas dupes. Les amis de Manchester comprennent en leur façon. Les amis de Manchester disent, eh bien, voyons voir ce qui va se passer. Le Congrès. Mais que se passe-t-il? Il y a une mauvaise interprétation du Congrès par rapport à nos politiciens. Devrions-nous demander aux politiciens de revenir pour interpréter vraiment ce que c'est que le Congrès et comment le Congrès doit agir par rapport à toute la situation qui se passe? Et le président de la République, quel est son problème? Quel est son apport dans cette histoire de Congrès, dans cette histoire de calomnie par-ci, par-là? Si ce n'est pas Mme Kabound, c'est le président Tambwe Mwamba. Donc, si ce n'est pas le Sénat, c'est l'Assemblée nationale. Et si ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est aussi l'Assemblée provinciale, parce qu'il y a des problèmes partout. Nous avons connu aussi le problème de Mike Mukebai. Mike Mukebai qui a fait la prison. Pourquoi? Parce que pour avoir parlé
de je ne sais quoi. Il a eu un problème avec Daniel Mwanateba, il a eu un problème en parlant de l'affaire 15 millions de M. Caméré. D'ailleurs, en parlant de l'affaire Caméré, comme je l'avais dit, donc, affaire Caméré, jusque-là, M. Caméré bénéficie de présomption d'innocence et je crois que le procès plutôt qui aura lieu prochainement va permettre à M. Vital Caméré Wakanyingini Kingi de pouvoir bien se justifier et essayer d'éclairer l'opinion par rapport à tout ça. Mais nous allons faire une parenthèse que j'aimerais bien faire pour faire comprendre à certaines personnes. On a parlé de 35 millions de rétrocommissions, on a parlé de 35 millions de commissions que M. Vital avait donné à un certain M. de Rawbank, donc le DG de Rawbank, mais il ne faut pas oublier que M. le Président de la République, que M. Félix Tshisekedi, lors d'une interview, au cours d'une interview dernièrement, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, c'était aux États-Unis, M. le Président avait parlé de rétrocommission. Donc, la rétrocommission existe au Congo. Donc, si je rentre au Congo, prochainement, si je suis ministre ou je suis directeur du cabinet, je vais seulement essayer d'avoir des rétrocommissions pour pouvoir ne pas me faire passer comme un... Bon, c'est toujours ça, la corruption... ici, même en Europe, on parle de commission. Hein, parce que ici, quand c'est chez les Noirs, ils appellent ça... comment est-ce que je voulais dire? Chez les Noirs, chez nous en Afrique, quand il s'agit de l'Afrique, ils disent que c'est la corruption. Mais chez eux, ici, c'est la commission. Mais... on a été tout surpris de voir M. Tshisekedi, Antoine Félix Tshisekedi, notre ami le président de la République, son Excellence Fathi Béton, qui a dit qu'il y a la rétrocommission. Voilà. Bon. Rétrocommission, s'il faut définir ça, est-ce que ce que Vital Caméré a bouffé, les 370 millions, bon, est-ce qu'il a vraiment bouffé? Jusque-là, il bénéficie de la présomption d'innocence. Les juristes pourront bien vous en expliquer parce que moi, je ne suis pas vraiment... Je suis du business, je ne suis pas de... Bien sûr, je ne suis pas du droit. Je ne suis pas un homme de droit, je suis plutôt un homme de business. C'est-à-dire, l'administration, c'est mon problème. Eh bien, voilà. La communication, c'est celle-ci que je veux faire avec vous. Les amis de Manchester m'ont dit, il faut nous dire ce qui se passe pour le pays. Pour vraiment terminer avec cette histoire de M. Caméré, donc le procès aura lieu prochainement et le procès ne se déroulera plus à la Gombe ou ailleurs, ce sera toujours à Makala. Voilà, ils ont peur de Vital Caméré, ils croient que Vital Caméré pourra s'échapper. Que se passe-t-il autour de tout ça, le procès? Il a demandé la liberté provisoire, on lui refuse tout. Tout ce qu'il demande, on lui refuse. Il a engagé des avocats compétents, mais malheureusement, ça ne se ramasse pas la liberté comme ça. M. Vital Caméré reste en prison jusque le 11 mai prochain et on aura un procès, espérons équitable, parce que vraiment, le Congo jusque-là, nous n'avons pas encore... Et puis voilà, nous n'avons pas encore très confiance en cette justice. En tout cas, franchement, je suis libre de le dire. Prétendent-ils que, ou ils disent que nous sommes en train d'aller vers un état de droit. L'état de droit, faut-il dire que parce que M. Vital Caméré a été arrêté, que M. Vital Caméré a été arrêté, c'est ce qui prouve que nous entrons, cela prouve que nous allons vers un état de droit. Amis congolais, amis de Manchester qui m'écoutent, amis du monde entier, voilà. On se pose la question et cela mérite d'être posé, la question mérite d'être posée parce que vraiment c'est un cas à discuter. On va discuter de ça, pas aujourd'hui, ce sera peut-être question de savoir. C'est comme je disais, serait-ce la fin de Némoin Dantemi? Mais que revendique Némoin Dantemi? Serait-ce la fin de Vital Caméré? Mais que reprocheront plutôt, que reproche-t-on à M. Vital Caméré? Voilà.
les deux questions seront posées comme ça. Les Congolais pourront bien sûr intervenir pour pouvoir s'en expliquer. De toutes les façons, j'avais dit qu'on mélangerait les deux langues, la langue de Molière et le lingala aussi, parce que on sait parler le lingala aussi, malheureusement. Bon, et heureusement pour nous, parce que je suis avec Rinois, bien sûr. Alors, bandeko bolingo boyoki makambo tolobi te tokolba makambo matali ne mwandantsemi. Est-ce que mwandantsemi mbala oyo toloba te akangami ya solo to mbala ya suka mwandantsemi ndenge akoti na makala kobima na ye kozala nsima ya 15 ans 20 ans pamba te azali bongo na makambo matali soki otali bien incitation à la haine ndenge baye koloba incitation à la haine. Mais tolandaki masolo ya bato ya ne mwandantsemi balobi boni eloko nini ne mwandantsemi azali koloba pona azali korevandike nini mwandantsemi alobi te Félix Tshisekedi bazali d'accord na Félix Tshisekedi azali na même pas la problème na Félix Tshisekedi, mais le problème c'est que alliance oyo Félix asalaki asali nango na bato o babengi bapaya lokwa asali alliance na bapaya ezali koloba bango bazali ko funda te babi ke ba Rwandais bapaya bazali mingi kati na ba gouvernement kati na armée kati na mboka na biso Congo bapaya bazali mingi yango wana ye alobi te akobundana bango maloba mana euti pa ya bandeko ya bundu dia mayala o bavali bongo ana bamboka poto bango balobi te Félix Tshisekedi a mipesi na makambo oyo na asangani ye na monsieur Joseph Kabila China rambo ndenge makoma kobenga ye na bino pe toza komona so natangi China rambo ezotina ngana loba na bino makambo ya ovation oyo esalemaki na Tchangu boyebi ke Tchangu ezali parti moko monene oyo ya ezali ko regorger ezali ko bomba bato ebele oyo bazali na influence monene na makambo matali sur le plan public parce que Tchangu ezali esika oyo bato bavandaka mingi ensemble ezali bato bazali belé donc na bandi population ya Tchangu ezali mingi jeune alors ba jeune wana bazali kolakisa te balingi Kabila to balingi moto boye to balingi Fati Beton donc s'exprime à ndenge na bango bandeko ça c'est un peu ce que je dis la politique est kotambola ndenge wana donc toyebaka te ntango mosusu kosangana ya bato esika ya na libanda soki bayebele kosala baovation ndenge wana estce elobi te balingi ye to balingi ye te bandeko babolingo tobengaka nga ole mosu na kikongo bimpanganza donc tolandaka te mpo toyebi te makambo yango eza ndenge nini soki boyebi bimpanganza te yali tobengaka lere moko tokoki kotraduire yango lere moko toloba te yali bisalela bandeko babolingo nalobaki wana mpona affaire ne mwandantsemi na kotaki mwa moke na Kabila na pona ovation na esalamaki affaire Camere na oti koyebisa bino te ezali makambo oyo procès ezali mais jusque là azo bénéficier na ba présomption d'innocence elingi koloba te nano bakati makambo te et azali nano na tango ya ko se justifier kala te awa na bandi ekozala bongo le 11 mai bako meka ko loba ko sambisa ye pe totala soki ekozala ndenge nini basengaki te procès ezala na libanda po bakoka kolanda yango en direct ye moko ndenge bavoka na ye basengaki po azali na makambo ya koloba kasi est-ce que bazali kobanga toyebi te to balabi te non ye akoki kopesa ndingisa te mais na tango tokoloba boye toyebi bien que Kamere reste encore le directeur du cabinet du président de la République. Ça veut tout simplement dire que lokola nano ba condamné était bato mingi ba komona yango mabe mais boyeba te lokola nano azui condamnation moko te parce que azali ko bénéficier na ba présomption d'innocence na ko bandela kaliloba oyo tango nyonso bon comprendre présomption d'innocence réalité tango nano bakati makambo te azali moto akoki ko se justifier pe ba akite ye a bimi na ye pa komi libre lokola nini tomona ba makambo akoyi ba mbongo na Congo et salama moi mon professeur a salama solo na bandi bato bayebi histoire bayebi 4 milliards de dollars et yibamaka na mboka 4 milliards de zaï je crois et yibamaka na mboka Congo na présidence de la République mais moto wana ti lelo yo ceux qui n'ont pas profité donc à Zayna vivant, à bon, en ma connaissance, n'a dit que Monsieur F. Azali est vivant, pe atambolaka.
Azaki professeur nanga informatique na Boka Kinshasa na Isipa. Pour votre information, Nazali na deuxième promotion, il y a Isipa na informatique. Les rois Isipa ezaki na institut supérieur Kakabongo ezaki université ndenge comme il est loté. Donc coup de chapeau na monsieur Ekanda Onyangunda parce que vraiment il y a eu de progrès pambaté Isipa et comment institut mon nene est commis vraiment université. En tout cas, Esengo mingi bana Isipa na pesibino mbote mingi en passant. Bandeko bolingo UDPS ezali parti au pouvoir. Mais UDPS basé ko dramatisé pour na likambo o etali fils Mukoko. Fils Mukoko a solo laki na ba nzela ya téléphone ye na mwana mobali oyo babengi Masaro oyo azali bongo neveu ya Vital Kamerhe tomona ki asalaki biso ba dessin ya makamba mbongo montagne ya mbongo mataki na bandi tomona ki yango na ba réseaux sociaux. Mais wane ali bimpanga nzande tolobaka bato basalaka na bango makambo na bango ndenge balingi. Masaro en fuite. Masaro azali wapi Masaro ebanite. Fils Mukoko batie audio moko fils Mukoko azako solola na Masaro alobi na ete awa situation ezali kaka ndenge wana mais epa yo zali o se méfier na ba congolais pamba te ba congolais bazaka na bango mwa ndenge wana. C'est-à-dire fils Mukoko akopesa ye mayele po te abatama bien ndenge azali. Na yango tolobi te UDPS akamati a dramatiser dans le sens que akamati a dramatiser yango alobi te a fils Mukoko azali moto oyo asengeli balandela ye parce que soki justice azali na besoin ya Masaro bakoki toujours ko interpeller fils Mukoko pona te alkoka koloba esika moto wana azali, mais je ne pense pas que ça se passe comme ça. Bon, je ne suis pas juriste, je laisse la justice de mon pays vraiment d'origine bien sûr et tambola ndenge bango bazali kotambusa makambo yango. Bandeko babolingo mboka Congo ezali mboka na biso mais balobi te koboma pe na est esili nano te. Tango ezalaki na tango ya Kabila soki babomi bato na est balobi Kabila bomi bato. Na marche nani bandeko na biso bakufaki bato ebele na kotanga peut-être comme moko yebani Rossi Mukendi. Rossi Mukendi a betamaki masasi en pleine marche, en pleine révolution. Ba membre bazalaka wana bato ya IDPS pe bazalaka aussi loko azaka moto ya IDPS azalaki wana ekamata ki masasi Rossi akufaka na miso ya bato banso mais balobaka nini Kabila bomi. Kasi sikoyo na est bako boma bato bazako kufa na est beni mobulu ezali na est epai makambo ezali kaka ya koboma tokotala makambo ya est mbalasima pona koloba makambo ya est mais bakolo jalelo bakote la kaka moto na bango. Mais sikoyo toki na note balobio Fachi responsable, il y a Liwa Fachi responsable ya bato bae kokufa na mboka Kivu kuna na est ya mboka Congo. Balobi eloko moko te jamais. Soki bokamati pouvoir loka basali alliance na Fachi Béton, basali alliance na Troba FCC Cash pour ne pas dramatiser. Tout le monde a l'olenge pendezali FCC Cash basali alliance na bango. Alliance wana ezako tambola me bazo boma. Tout le bate FCC Cash bako boma. Tout le bate Fachi azako boma. Mais likambo a Fachi azo boma moto moko atangi yango te. Bandeko ba bolingo tozala sûr que moi na Congo nyonso ako appuyer Fachi. Ako appuyer monsieur Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Nakozalaka mwana, il y a président, ancien, bien sûr, ancien leader, il y a opposition, ancien président, il y a UDPS, ancien leader Massimo, comme on l'appelait. Donc, Batutu Baropé, ça n'a pas confiance. Mais le problème est Zali Sikoyo. Tout ce qui est dans les 2 poids 2 mesures, tout nini. Le président de la République a la responsabilité, tout a cause de la responsabilité. Bandeko bolingo na par nanga na lobi kamorote ngonga ezali ko pusana Vital Kamerhe balobi te baboya ki kopesa ye liberté provisoire mais lelo tozela kaka procès et salema mais
bato na ye bazali na motema pepepe kimia bazali kozela procès wana barbité Vital a prouvé bango le contraire. À promettre que azena makambo ya koloba makambo yango tozela toyoka yango totala ekozala makambo nini. Mandeko ba bolingo topesi mbote na bana nyonso ya Manchester, Kinshasa, États-Unis, pe France bato banso esika bovandi mbote na bino. Na tikalaka kobosana te bato na ngai onalingaka mingi ezali lokola mon ami, mon proche collaborateur, mon ami, mon proche, il s'appelle Blaise Simbu. Pourquoi ne pas citer Zidane Fikula de Congo 10, Trobi Fikula Bango, Beta Bango Fimbo Bayo Kayo. Eh, na katia quartier tozali bongo na Yves Kinsimboma. Moi na Manchester, Kokon Joko, le James Cameron. Un grand bonjour à tous les amis de Manchester. Tobo Sanité, Landumbizi, mon frère Kunana Salford. Fernand Ludovic, vous connaissez, il est là, Kassongo. Notre ami Fernand Ludovic, un grand bonjour à toi. Bush Bouchiri, Tobo Saniote, Santa Sarajevo, à Kinshasa, présentement en vacances. Bandekoba Bolingo, on a dit bonjour à tout le monde. On ne pourra pas oublier le grand frère Patrick Mangassa. Patrick Mangassa qui vit avec nous ici à Manchester et super en bonne santé. Landos Landou, moi à Manchester, est toujours en bonne santé. Topé Simbote Nabato, Nyonso Bavandi Nzinga Naba famille Bonjeka. Naninga Kamingi vivien Bonjeka parce que et si Katozai Kokende Kolia, Pondu Kolia, moi, Bisi. Topé Simbote Nabato Banso, Tobo Sanité, Cyril Modogona, Mamaliza Ponga. Ceux qui n'habitent na pe sambote na Guy Bochard Moulongo. Est-ce que na Saïmabe Guy Bochard Moulongo. Mitano Yangowana. Ludo Moulongo na Kinshasa présentement Babengi elle est honorable. Massala Forêt Massala, le président et les amis de Fachi. Mitano Yangowana Bandeko. Tokobo Sanate Freddy Wanga Jazz Royal, Topesi Bambote Mingi, Monsala Malamu, na Baibanso Bazali, Nzinga na président de la République. Tsoki Lebina Tanga Bandeko Nangai, Baninga Nangai, Chantal Kayembe, Mbote Nayo Yango Wana. Topesi Mbote na Baibanso Bazali, Ko Sala Misala ya communauté Katina Mboka Manchester. Bandeko Babolingo, na Ibisa Kibinote. Ndoki ba pesa kaye lindala la te. Soko pesa lindala la ako pumbwa. Soko pesa kombo ako komba. Bana ebisi bino ndoki ba pesa kaye pe kombo te parce que kombo e koma ko servir bango lokola avion. Lindala la avion. Toke bana bandoki. Na ebisa bino tokotanga ba kombo boke bana kindoki. Bole supu andakala e komi ko swana mungongo boke ba nakolobela bino. Nalobaki ke botuna ndeko na ngai Ngefa na Kinshasa prophète Ngefa ayeb sabino lisola supu ya ndakala boko yoka soki bolandi likambo ya supu ya ndakala boko betama bambata balobi keba. Et chers amis, voilà terminé cette émission. Ce soir, on a essayé d'épingler un peu la politique. Allô Manchester, et Zalaki Bongo, Mondeko, Molobe Labino, Raphaël Lango Matsasa. Mais appelez-moi Rango. Et on se retrouve à la prochaine fois dans une prochaine émission. Salut et à tantôt.